Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Ngekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya sana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya sana Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza ngekezi lazenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Sur Atalaki corps, et il a chancé le combat. La brune. Oui, la brune sur Atalaki corps, il a chancé le Moroté. Le problème c'est quoi? Ceux qui les loyaux, par le but de bien à Djani, et que ma colline moi si oh ya kotika na yango bona. Banga baza moi si RD sur azali awa bala, banga baza la brune. Oh Djani bala la brune. Dans la brune azaki na placité oh ya ko zuwa ba bien ya Djani. Bakoko boya tata ki na ye. Ba bien Djani ngake pas na été. Donc, est-ce que la brune là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, c'est là qu'on dit, pour avoir sur le Janabarati. Bon, mon ami, a tout le monde est dans mon tour, il y a Sekei, il y a Eko. Mais Jani, dans l'émission, à la Samba, il y a Bala. Donc, moi, je suis à Bala, moi, je suis à Bala, il y a Sekei. Depuis 16 ans. Bon, ceux qui m'ont dit parfois on va se éviter. Parfois j'ai des yeux bisaillés, maman c'est là dans le Kanda. Tu es bien roté. Donc on va sur entre baron balai, tu es évité. Donc si c'était eux qui m'ont s'est préparé pour na, j'ai dans un Kanda bien que moi c'est on ne sait jamais. Donc on a qui nous bisous de Yemi, moi je j'ai dans bana qui dit à vous allez nous. Merci beaucoup DJ. Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Itisani langa
koso utambudira mambunga nemuketi mabanza bino boyebi Jani te boyebi ete babatemaya kozwa te Jani m'interpréter Jani aza kojouer neti nga parce que nga nazwi ebale mondial Jani a joué na ebale mondial te Jani amoni nga donc Jani kojouer na ye ce n'était pas ebale mondial mais amona nga nayebi te ndenge olobelango kaka problème te donc koyebaka ke Jani jouait le rôle patron à Daolandanga. Omoni, Daosololango na ye boye. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs eu une sonne de quoi le baoui pied, nalanda le colonel na joie le gola yo. Donc alors les autres ça la passe ici quoi. Il y a comment on a Jani pas every bien bon comment ni every poto c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas everyone à titre de la terre. Parce que nous on dit nde ebimisaka nzonzi nde salaka ke moto pena cartonné to de from nzonzi mais Jani a pesé penza te Jani a qui camoufler na poto voilà regret mabanza mamiki mabanza menoko zila zambi zila zenoko oh etisa dilanga koso utambudira mambunga nemuketika. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo baelei ete ongongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai na komi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, n'a commencé déjà humiliation à Banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo, kolonanga kino na kolata motole. Tombe kotana te, shilonanga kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob, kuteko inate, kolonanga. Kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pamolinga ite na kotika teremisamo yeyo lisusu lokola Josué. Oh, teremisamo yeyo moye koleka te soki na
tolongisi ngai Simbola loboko yo papa simbola loboko yo Mokisa mvule yo Jésus de Nazareth Mokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Alléluia oh Sabaoth Yesu nde libanga nanga nabatama pona monake mwa Nzambe Papa soki nazwi ngolu permetanga namonata monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Amba yude yo Amba yude yo Pananjile yo Pananjile yo Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Olobaki osanza molingaka badefi jusqu'à quand Seigneur tu pourrais possible. Mais toi mon Jésus de Nazareth, c'est toi qui es mon secours. Sabaoth, Sabaoth, lève-toi mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Zamba solo pa bomoi nanga Jésus de Nazareth. Zila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambi kezi la zenoko Etisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambi kezi la zenoko Etisani langa
ekwa dibundu ngona natala IPPS Sur Atalaki corps, il a chancé le combat. La brune. Oui, la brune sur Atalaki corps, il a chancé le combat. Le problème c'est quoi? Ceux qui les loyaux, par le but de ma billet à Tchani. Et de ma police, moi si oh, il y a un petit carré. Mais comment je vois si elle est sur Atalaki, ah, voilà. Mais comment on a brûlé? Oh, Tchani, pas la brûlé. Dans la brûlé, il y a la place, oh, il y a un peu ma billet à Tchani. Bakoko boya tata qui nae ba bien kele ngake pas na été donc ngake ça le mo kote ngake est-ce que ba kosokola na print ba kosokola ine là je ne sais pas olobi nini je ne sais pas mais c'est le kuti ba kosokola te pour azabwa sur de jana barati bon nani awa to mona na muntu ya seke na epo azana ba to mona muntu seke mais jani dans la émission à la lisa baga ndi abala nani moi so ya bala na ebiti moi so ya bala ndeye muta ko na seke depuis 16 ans. Bon, ce qui m'a dit que parfois on va se éviter. Parfois j'ai des amis, ça y est, maman c'est là dans le Kanda. Tu es bien voté. Donc on va venir sur l'entre, on va aller, tu es évité. Donc si c'était que maintenant on s'est préparé pour la Jana Zone Kanda, on ne sait jamais. Donc on a que nous sommes yébi. Moi je suis Jana Bara qui est à merci beaucoup DJ. Même si aujourd'hui mon nom est devenu ainsi non, non, je ne reprends pas. Je vous respecte, je suis dans la presse, je respecte, je ne reprends pas. Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali yesu masiya nazareti o soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe eli eli laba sabatani mpona nini otikinga eli eli laba sabatani kotika ngai te. Te Yahweh, na commencé déjà humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo kolo nanga kino na kolata motole.
ekotana te shilo nanga kinoko pesanga komasika ngape lokola Jacob butekoyina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopamboli ngai te nakotika moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moya koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa sembola loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli lepata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole Évangéliste Jean-Paul Mayanda. Oh boya boya ezali kobengisa bino otikala na kote ya katosanga na ye eponi nango mpe eklesa te Amerika likambo na tango na yango toza a parler du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre ya temps balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa l'esplanade ya parler du peuple deux fois tête kozala awa to bondela nkolo elongona momu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi kozala awa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi 9e édition na bengi bino boya bota la place en toza Oza mikili ya potoza bongama déjà yaka Kinshasa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi on a parlé du peuple ngana yeko zo déjà possession tala ndenge na zo possession mosakol na bino yeyo les prophètes internationaux mikolo ba ko bianga révérend prophète yeko zo possession ici au palais du peuple tokozala na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres bana notre père tozana ba bana notre père biso yeyo tokozana ba awa basi ya kontima tozana ba ba les hommes de la foi JFC bisika moya motala ndenge na kozwa possession tala ndenge na kozwa possession à cause de la foi 9e édition awa l'espace oyo l'esplanade ya palais du peuple nazanga te bongamaka yaka peu importe ba problème aux ana yango eza problème ya maladie ya santé onga nazwaka visa te nga nazwaka mukanda te talanga ba problème kilikili bakanganga na famille yaka awa okozwa délivrance po tokobondela elongona l'évangéliste international le révérend pasteur de la foi tokobondela pe okotatola bonheur na nzambe oma loboko na nzambe yaka na kondima tambulaka na kondima mema famille mema bandeko na yo mema libota mbabo ya to sambela bongo ba voisin batika mema na ba voisin station mema quartier mbimba yaka na bango tokozala awa tokobondela elongona mombu na kolo le pasteur de la foi le 20 et le 21 juillet awa na esplanade ya palais du peuple okotatola bonheur na nzambe Jésus Christ Nazareth nzambe akondima tata na biso mayata anazwi possession boye nakota na kati nakenda soko sambela na kati mpo nazwa possession bana notre père biso yeyo mosakola mino yeyo te nake na kati FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67
90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassène. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassène. Qui salona, qui salona.